Na pesi ba patriote congolais nyonso bambote. Ezo kosala pasi totikali kaka na 2 mois. Est-ce que na 2 mois oyo bakoki ko organiser ba élection? Bino bozo wuta Kinshasa bozo yela biso makambo ba trophée. Toza na posa ya ba trophée na bino te. Toza na posa ya ba trophée na bino ya bakuanga na makaya bute. Toza na ba trophée na bino te oyo ezo coûter ba 10 euros, ba 7 euros, ba 10 dollars. Mboka eza na ba problème. Mboka eza na occupation. Peuple congolais bazoko bomaye butu moi. Peuple congolais azoko kufa na nzala. Mai ya malunga ezalaka te. Kura ya malunga ezalaka te. Yo ozoko bima na Kinshasa koyaka awa na Europe, koyaka ko diaboliser maintes fois. Diaspora oyo ya libanda. Mais congolais congolaise. Bozoko mona papa oyo azalaki boyi ya Roger Lumbala. Oyo azalaki na bulakana. Oyo abandaki kokomela M23 bikanda. Oyo azalaki mwana bitinda ya makenga. Nini azoko yela biso awa na Europe. Ba information nini oyo ya malunga oyo azoko pesa biso. Batata ba mama botika ba distraction. Botika ba sentiment pona boyi oyo ya Roger Lumbala. Oyo azoya kozwa ba trophée ba kuanga na makayabu. Trophée ya 10 dollars. Nani mutu aza nani mutu aza na poste ba trophée na yo. Soko za journaliste kende na Kinshasa bo banda ko lamusa peuple congolais. Ngonga ekoki, ngonga ebeti. Toza na tana yo te. Oya ko lakisa biso ke botala na États-Unis batu bazotonga bandako ya ba 1 million d'euros, ya ba 15 millions, ya ba 50 millions, toza na posta na ngote. Congolais nini yo oyebi na monde oya za ridiculisé. Africain nyonso na Europe azalaka ridiculisé. Ozoye la biso ba politique na yo ya système wana. Ozoye la biso diabolisation na yo ya système wana. Nani mutu ayebi yo te? Yo outa na bulakana. Ozalaki facteur ya M23 na bulakana. Yo mutu bando komela bango ba titre. Yo mutu bando kumba ba lettre na bango. Yo kanisi to yebi yo te? Batata ba congolais ba congolaise. Botika ba sentiment epai ya mutu oyo asalaka ba émission. Soki tozalaka wapi, soki tosuka wapi. Tomona bango na nini na uche utoleka. Bayaka awa. Ayaki ba conférence de presse. Nini esalemaki? Zero. Nini ayelaki oya bongisaki? Zero. Me bozo yambayeka kapona nini? Bozo yambayeka kapona nini? Bambongo wana oyo azoko senga bino. Botala na Congo batu ndenge bazoko souffrir. Est-ce que biso diaspora ya libanda ba congolais nyonso ya monde entier tokoki kosangana te to sangisa mbongo to pesa yango epai ya batu oyo bazoko souffrir ke to pesa yango epai ya escroc oyo boyi ya Roger Lumbala oyo asalaka ba émission soki tozalaka wapi soki tosuka wapi bozoko mona te bozoko pesa ye ba trophée mboka eza na occupation. Mboka chaque jour etangaka makila. Mboka chaque jour bazoko boma ba jeune. Mboka chaque jour bazoko violer. Bino bozoko zwa ba trophée bozoko pesa ye. Et chance bino moko ba trophée bozoko pesa ye. Eza ba trophée ya ba kuanga na makayabu. Eza ba trophée oyo bino ba taliba bozoko bongisa. Oyo bozoko pesa ye. Tozoko regretter na yango. Ba congolais vraiment ba congolais mais tozo comprendre bino te. Mboka eza na ba élection te. Totikali na 2 mois. Ye nini aye kosala awa. Depuis auta Kinshasa baya. Depuis bakenda Nations Unies. Bon mona makambo asala awa. E salima bien te. Sikoyo bozoko yambaka ye. Po asala nini? Est-ce que mutu wana nini akosala na Kinshasa? Mutu oyo toyebela kabisika auta te. Tosenga epai ya Roger Lumbala. Apesa biso biographie na ye. Apesa biso histoire na ye.
wapi auta. C'est le moment ya mobilisation. Ye azo ya kolamusa diaspora ya libanda tozalaka deja ya kolamuka. Ba information nini ozo kopesa biso? Nini ya malunga ozo loba? Ba info ya bandaku ya ba 50,000 toza nango na tina te. Ya ba trophée ya ba kwanga ya makayabu toza nango na tina te. Moma ebeti kende bolamusa peuple congolais. Tolingi soulèvement populaire ya makasi pona kobenga na occupation rwandais tutsi. Oyo eza na mboka wana. Toza na posa na yo te. Ba masque ya nani ekotombe? Me ba masque ya yo ekotombe. Nini yo sali na mboka wana? Wapi outa yo journaliste soki tozalaka wapi, soki tosuka wapi? Ozoya kosenga mbongo na kati ya diaspora. To pesa yo 100,000. Mais 100,000 vome to pesa yango epai. Ya ba mama ba veuve, ba o ba kufela mibali. Bana ba o ba tikala ba orphelin. Yo zoya kosenga mbongo na moma ya guerre. Ezalaka. Kesenga mbongo epai ya Olive Lembe. Premier dame oyo yo yambaka. Na ba émission na yo soki tozalaka wapi, soki to uta wapi. Eza jaloute, mais tozo ko talisa yo réalité ya monde. Réalité ya mboka ndenge ezo kolekela. Yo zo comparer États-Unis 54 États na Kinshasa. Tala ba parveni mususu. Mais yo za parveni. Ozo comparer Kinshasa na États-Unis. Mais journaliste o uta wapi, soki chroniqueur o uta wapi, ngana yepo na telemela yo, zonga na Kinshasa soko zalaka journaliste, bokende kolamusa batu. Biso diaspora awa toza ya ko telima. Eto kamwe na États-Unis, bakomi ko yamba yo, bakomi ko pesa yo ba trophée, bakomi ko benga yo excellence. Excellence ya nini osali? Excellence ya nini yo osali? Courage ya nini yo osali? Yo za courage yo? Ba ya kutumba ba courage. Ba mwanda nsemi ba courage. Ba oyo bazoko bunda na kacha capital. Ba courage bangwana. Yo nini osali? Oyo bazoko benga yo excellent. Oza courage. La batu oyo ba bengi yo courage. Tomoni bango vraiment. Ba Congolais baza bato ba sentiment. Yango moma ezoko koka. Toko talana. Kanambe soki akete. Le 31 décembre oyo. Ba masque bisika eko tombele bino. Bisika boko lobake. Toza ba mama na raciste. Botala ba mususu. Outa bulakana. Ozalaki mutwa N23. Outa Uganda. Yo journaliste soki tozalaka wapi, soki tosuka wapi. Lelo zo ko pesa biso ba information ya États-Unis, botala ba Michael Jackson, botala boye, tozana posa na ngote. Tozana posa ya ko telemisa peuple congolais pona ko benga na occupation. Yo zo yela biso ba distraction awa. Ozo loba ko longwa kuna ko kende Suisse, ya mbalo na Suisse, na Londres, okokuta biso na nzela na yo. Ya mbaloyo, okokuta biso na nzela na yo na Londres na Suisse. Biso toko simba yo, po ozo yana ba distraction ya makasi. Ozo ko sala na système ya place ya l'État moyini wana. Sito yebi yo, kosa ba Taliban, oyo bozo kosaka. Bo uteki ko ya, nina malungo salaki. Ozongi oke États-Unis na Nations Unies. Nini malunga osali. Conférence de presse. Ya malunga nini opesi. Oyo tozomona bazoko benga yo excellent. Courage. Courage ya nini. Yo za courage ya wapi. Courage ya wapi. Kende o denonce Kanambe. Kende o denonce ba Rwandais. Tozo zela yo. Yo journaliste ya bulakana. Bisika outa toyebi outa na Uganda, ya mbalo na Suisse, Londres, toko zela yo. Yingeta, tozana jalou na yote, mais tozo tala intérêt ya peuple congolais, tozo tala souffrance
ya peuple congolais yo ozoko tambola kwenda vutuka osalaka wapi mbongo ozozwa wapi mutu alukuta escroc okoyela biso ba compte bancaire to banda kotiela yo mbongo yo nani tokopesa mbongo epai ya baveve ba oyo bakufela mibali tokopesa bambongo epai bana oyo bakoma ba orphelin tokopesa bambongo bisika oyo ba handicapé bazali bopesa ye mbongo te aza mufiant aza escroc journaliste oyo soki tozalaka wapi soki tokoma wapi mutu alukuta outa na bulakana mutu wa M23 boyi ya nani soki ya makenga olingo banda koya kodiabolize biso okokoka biso te ba info na yo nyonso opesaka eza na tina moko te ba oyo bazokotala yo bayebi te nini bazokosala libération ya Congo eza na maboko na yo te. Combien de voyages osali ingeta peuple congolais bolanda yesu sute toza concentré totikali na 2 mois toza concentré pona kobenga na occupation rwandais tuti toza susu na posa ya ba faux journaliste oyo te ba faux chroniqueur ya lukuta ingeta toza ensemble ayoki yango ezaki jaloute toye kotalisa ye pamba te azolinga aya kolalisa biso pongia ba bebe oyo Scobar alalisa biso Kisekedi ingeta